Bandeko na ngai na pesi no mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na eko partager video oyo to partager makambo oyo na monaka na bomoi na nga, makambo elekelanga na bomoi na nga physiquement pe spirituellement, likambo ya nyoka oyo na monaka physiquement na ndaku, nyoka wana ya mwindu. Eza pourquoi na monaki nyoka wana, makambo nini oyo eza soki mutu amoni nyoka ya mwindu ezalaka nini. Na koyebisa bino par rapport ya expérience oyo nga nakutanaka nango, nakoyebisa bino na video oyo. Saint-Esprit asunga biso tobondela. Na komba tata mwana pe Molimo Santu, Nzambe na nguya nyonso, Nzambe abikamwa, Nzambe nelonga papa to pambolio to kumiso to netolio, Nzamba pontulendo, Nzamba bakoko na biso zwa na olokumu papa pona nyonso sakati na bomoi na biso kolo na pambolio po to pesinga makasa kofanda devant caméra kosala video o kolo na bomoi. Za na nga Molimo Santu, za na nga papa yonde loba pete bana na yo ba comprendre nini oyo ngolo bana bango na video o bazwa mayele kolo. Za na ndeko moko na moko kolanda video o ebi situation ya moko na moko sala na okati na bomo ya moko na moko na nguya na Molimo Santu papa kolo na BBC o nyonso koko déranger nga na tango o papa na telemeli yango na kombo na Yesu Masiya na nguya ta mokete ko déranger nga na tango o pe na pesi video ona maboko na izinga mana makila na mwana Yesu Masiya wana ndeko mutu moko ta olinga kozwa yango asala yango mabe papa yo batela na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu nde nazobondela na bondeli nyonso na sengi na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai mama Deline nde nalobi na pesi merci na batu nyonso obolandaka nga na ba video oyo. Merci Nzambe amona moko na moko obolandaka nga na ba video oyo obotiaka ba commentaire. Nzambe amona bino, Nzambe azomona ba commentaire obozotia ezo ko encourager biso bato tozopesa ba message awa. Nzambe amona moko na moko pe ba oyo nyonso botinda nga ba audio. Nzambe azana bino na pesi pe mbote na babona sika. Nzambe amona moko na moko babona sika. Nzambe amona bino na moni bato ebele bazosengaka numéro ya téléphone. Vraiment numéro na nga téléphone ezali 0033 7 0033 7 Nzambe la bandozela 0033 7 58 30 58 75 donc 75 na suka wana nde numéro na nga pona moni bato ebele bazoluka numéro surtout babone pe sika bazoluka numéro mais téléphone na nga ezalaka vraiment ka na silence po toza na lere nazosambia na te téléphone na silence lere na osisa ta mosu na bosani so na tiki on peut bongo ebanda kosone sonne et donc eza vraiment yona lingaka botindela nga audio na WhatsApp so otindi audio na yoki na yebi déjà ke likambo ni tosolo na mutu oyo déjà oyebi lobi ata mwanda mama Deline na nini tosola pona boye ekosala nga bien na ko rappeler tosololi. Il s'agit na répondre opeka na audio na répondre vraiment en tout cas bolimbisi pona ngo vraiment faut kotinda audio so otindi audio na kosola ndeko moka lobi ke na pona ka bato osola na ba non na pona ate na yamba moko so na bina fandi ka lelo na oyamba bato mais journée mouvement na so na combien de personnes donc c'est ça donc Nzambe asunga limao na ngwana Nzambe mona bino na chaîne Adeline Télévision tolobelaka makambo eza spirituel. Monde spirituel ezali toza monde physique toza monde spirituel nde edirijaka monde physique. Likambo avesalama na physique boye bandano na spiritualité ebandano na spiritualité esalami nde eyaka na physique. Sikoyo biso na chaîne Adeline Télévision tolobelaka makambo eza spirituel. Tolobela mambo eza spirituel. Expérience nanga mama Deline o na leka na ona makambo eza spirituel po na lobaka banda na ya na bonzambe na 2002 si lelo na monaka makambo eza spirituel. Donc yango na loba do yo o s'abonner sika na chaîne o ya Adeline Télévision s'attendre ke oyo kama msu nanu oyo kate yango na komi pe kozwa ba video msu to sala skala
nazo matisa yango vraiment likolo nazo tia na audio nazo tia rapide nazo tia noki po kuna so ezaki 1 heure du temps. Là, on a rapidité, ah oui, ça la inéditante et ça le quoi, 35 minutes. 35 minutes, 40 minutes, et ça bien. Na yope oso yoka déjà, yoka peka kalisusu, tam susu, likam susu yoka kango le kakambangu, o yoka on susu ko, likambo na yoka ka vidéo o mais, likambo na yoka kango vomate, donc inzambe asunga, et on a ça, on a ba audio, na ozong son, on a rapidité et sunga batupe ba landa kango vraiment. Po batumsu ba otu na mama Deline pourquoi ozo sisa prière na komba tata mwana pe ya molimo santo de non comprendre que baba bonasika de ba ebi angote non c'est la bino vidéo wana non c'est ango bo comprendre pourquoi na komi ko sisa na komba tata mwana pe ya molimo santo na prière na nga pourquoi na sambela abongo non c'est la bino nzambe amona bino nzambe amona moko na moko nazo mutela bino c'est na biso Angèle Miezi. Oh, maman Angèle Miezi, nzamba pambola, yo penza. Ouf, yo penza ozande konanga. Yo penza ndeko nanga. Nga na penza na Congo inde. Ouf, en tout cas, kozana ba kozana ndeko lokola maman Angèle Miezi le na oyoko mikolo, na oyoka ka maman Angèle Miezi. Nazo yo kaka ba video na wow azoloba yona mamba we ngadeli na tika ango ngamote na yaka na mpa na bino po boye ba ke tozali na zanga mote mama de tozali to telemi biso bana mvuluzi nzamba sunga amen donc nzambe amona bo tala ba video mama Angèle Miezi aza pe na chaîne na ye ape na chaîne je crois opesa komba chaîne na ye pe donc nzamba malamu aza pe na chaîne na ye ozomona donc soki pe boko s'abonner pe kuna yaza mwana papa na nga na tindi na nga bino bo s'abonner na bino boza décider boza décider maman Deline bato tinda biso bato lakisa ka moi nzambe bibelobi mutu asala abolamu a continuer kosala bolamu o asala mabe a continuer kosala mabe yango tomona bato mosusu mabe eza kati na ye donc ye mabe eza kati na ye asalaka mabe akosalaka mabe siko biso bato bongo tosalaka bango bolamu mpo kosala bolamu bandeko na nga ekipe te sala bolamu na mutu nyonso kopona te sala bolamu na mutu nyonso tosala bolamu na mutu nyonso nzambe aponeli biso te kutu so tozo sala bolamu kutu tosala ngo eza mutu wana azandoke sala so occasion sala bolamu yali sala bolamu so bato bon bazongisa na bango pe bolamu te siko bibelobi soki yo ozozelaka mutu oyo osali bolamu azongisela o bolamu nzambe afuta o te donc yo sala bolamu mutu wana azongisela o mabe comme ça nzambe ndakofuta yo to comprendre biloko bongo de ce que sali mutu bolamu mutu ana zonselo mabe pambola nzambe ba nzambe merci na yebike nzambe omoni ngai ngana ozongisa mabe te omona nzambe ofuta yo ezala nde ngwana eza bon ya omoni bibelobi mutu asala bolamu a continuer kosala bolamu po bayebike nzambe ayebike na bolamu biso to salaka to bando zala dese ke tinda batu mususu basala su bolamu te mais biso te nga mama Deline na sali bolamu muta décevoir nga na osala su bolamu susu pa batu musu na kosala susu po mutu nyonso ko décevoir mutu te na mukili ata mutu moko osengo merci ezo uta na kati ya mutema eyebanaka mutu osengo merci ezo uta na kati na ye po ba merci mususu mutu osenga o merci mais o comprendre ke uta na kati na ye te fo nzambe asala biso toza na iloko to comprenaka c'est ça. Donc eza ndenge wana nzambe aza na biso mama Angèle aza wana bolanda ye en tout cas nga ma ba video ne na otala o pende zo o pardon na moni ningisi ezo ningisanga na otela bino pe na Deline télévision na otela bino pe vraiment donc botala wana botala pepa na ye kuna vraiment azota ba video moka bien ekosunga biso ekopesa biso mayele ozomona nga mama Deline nazolanda mama Angèle Miezi nazozwa ya motuya vraiment makasi yango wana bino pe nzambe azana bino bolimbisaka mpona lobi déjà mingi avant na kota na video
bolimbisanga do na lobela likambo ya nyoka na lobela likambo ya nyoka oyo ya mwindu na monaka na ndako donc ezalaka le nazalaka na ngola bandeko nanga nazalaki toujours ko sentir que mama akokufa nando nayebi te koma nazalaki kobanga ke babenganga nando koyebisa bato na sentir ke babenganga un jour bayebisanga ke mama biso akufi ngabi mokolo wana nayebi te so nozala ndeni so siko na bandi okanisa bongo ale nazwi biblia na nga na bandi kobondela ngabi nzambe na obondela babisomo mpona mama ya biso obatela ye mwana ndi kotanga babisomo 2 jours 3 jours na otanga babisomo apres na tiki eleka 1 mois 2 mois lisu na susumkinga bie mikolo na otanga bisomo te mama biso akufa nde eyaki kosala mpe ntan moko na ntango asu babisomo te eyaki mpe koarrive ke bayebisinga mama akufi ezalaki mpasi makasi période donc kutu nazalaki tosolaka na ye na foni mboka tozalaki balunda wana tozalaka na balunda ezalaki na foni oyo ezalaka na bafoni te ezalaki fo bimaka ya lwanda avoswana bato ya Kinshasa fo bimaka ya lwanda nde na Luanda nde okoki kosola na bisolaka ne le nayaki na Luanda na après avant 6 mois po ya kufa avant 6 mois po ya kufa nde nayebisaki ye mpe nga na bine na osala te bandoma mosusu coïncidence mosusu esalama na bavie ya bato okoki koimagine te nayebisaki eke nde nayali awa na osala 6 mois mboka na oke na osala 6 mois so après 6 mois na le na koya awa bamona koya Kinshasa tomonana na oya Kinshasa tomonana bi problème te nga bi zala na kimia yeba ke pendant 6 mois omonana oza na silence nde ezalaki nde ngwana mpona yebisaki mboka naza foni eza te boyeboye avion mpe poti koti Luanda ezalaka mpe cher donc nasalaka bamatinda boyeboye akomprenaki mais esi mongo mpe ezokoka kaka nakangisi mbongo nazobongama mpona kende Kinshasa namona ye famille mpe kaka nde nayebaye koyebisanga ke akufi pe en tout cas ezaki pasi mpona nga mais lokola nalingai kaka koke Kinshasa na bifo nakoma Kinshasa mpo nouvelle yango nandimaki yango te nabi nakobenga mpe na foni te nazokita Kinshasa nga namona nandimi te ke mama moto akufi nandimi te ke mama biso akufi nakende si place nde nake komona mpenza famille nde na ondima nde eyakoleka bongo nayaki koke Kinshasa bandeko na nga de voyage wana ya koke Kinshasa yango nde elingai eza ndeya eloko ya liboso oyo engai kokoze liwa na nga le nake Kinshasa bino moboyebi kale tozalaki na balunda wana ozosala mwa mbongo mpe okangisi oke Kinshasa obimi mpe na mwa quelque chose na Kinshasa wana donc ezalaki nango normal ale après sikoyo le naye kozonga nde nazongi sikoyo wana sikoyo foni sikoyo ekomi na mboka na biso tozalaki na mboka na biso wana na Njazi mboka mo Njazi na Lunda Nord wana ndele foni ekomaki wana nakomi sikoyo kosolola na bato ya Kinshasa nabengaka ndeko na nga na foni ayaki tosoli na ye atuninga boni copain na nga na bi voyage aza na Belgique abi na nga bongo yo tikali ya kenga bia na kolanda na ngai eza problème te na kolanda na ngai nzoka nde information na pesaki bandeko na nga tokeba na information yango tozolobela monguna satana travailler na information likambo yo lobi omoni ke nayebisi na nga famille na nga baza bandeko na nga nayebisi bango nzoka nde eloko kaka oyo elingi memela osu liwa yango wana bacomprendre projet na yo bacomprendre likambo nini oyo olingi kosala nde sikoyo nde nayebisaki ndeko na nga bongo ndeko na nga mpe akendaki na famille ayebisaki mpe bango abi kutu ndeko ndenge azalaka bongo kope na ye avoyage deja ke poto ye mpe azolanda mpe akokende poto elekaki bongo na physiquement sikoyo ngai esika nazalaki wana nayebaki eloko moko te bandeko na nga tozovivre na vie ya ngolana ndeke ezalaka bolamuki ntongo boke koteka bozongi do vie ezalaki vraiment koteka nde ekosala vie ezalaki tozoteka sikoyo nga sikoyo nayaki komema ndeko na nga mosusu namemaki na mboka wana namemaki ndeko na nga mosusu na mboka wana cousine na nga namemaki wana après ye chaque dimanche atekaka te akendaka nino akenda église
nga na teka dimanche lundi lokola ba wenze banda osala te lundi na fanda na ndako de mardi à dimanche na tekaka sikoyo ayaka na mosali na nzambe moko boye wana ayaka na mosali na nzambe moko wana siko bandeko na ngai yesko ayelaka nga mosali na nzambe moko aye na mosali na nzambe wana na ndaku mosali na nzambe wana ayaki koteya nga ye siko ndeko na ngai ayebisaki ngai ande koloba na ngai wana bon nazomela masanga te ke soki ndeni te nga masanga na nda omela kaka soki nazolia na omela moko kaneti moko soki nazolia soki naolia na omela na masanga mo pe na wenze leto oteka na moi makasi wana na kobenga ta mosusu na milita mosusu moko na nda okoka na nda omela mibale te me moko kaka ebandeki na nda olinga mpo ezopesa petit bière epesa petit siko cousine na nga wana abanda kolinga te na mela ta masanga moko wana anda olinga te puis nga na oyokaka mpe miziki ya mokili lisusu ye abanda omona yango bien te nde aye komemela nga évangéliste wana awutaka Luanda na kapitali aye wana ayaka kosala nini oyo kosala séminaire na église moko ezalaki kote wana na église moko ya IPPDA aye kosala séminaire wana nde sikoyo aye na ndako wasiko pasteur wana IPPDA so akute na wana nzaba ndao te yanga mase poni oyaka église te na sekaka na ndao linga mambu église te kokende be église na omona bato bakende église baza bakosaka baza dona ndo mo akana zaki na oyo ngana bande kokanisa ke na kokena église te kozala na bonzambe ezali kotambwa na obanga nzambe en tout cas bandeko na nga bato bayebi nga oyo bayebi nga vraiment bayebi ke nazaki mwana malamu nazaki mwana malamu vraiment donc nazaki na nga kosambela te donc nayebaki kosala bolamu na mokili oyo nazaki kosunga bato mwana malamu nasona na nga te donc nazaki vraiment bien nazaki vraiment comportement malamu mais ya kosambela nde ezalaki te nayebaki ke nzambe alingi boye te nzambe alingi boye te nzambe alingi boye te ya kosambela nde ezalaki te ozomona sikoyo peut-être bisumu oyo ezalaki peut-être ke ozovivre na copain na bobalana te peut-être nde yango wana mais oyo kozala mpe na comportement boye nazalaki mutu oyo bato ebe bande kolinganga mpo nazalaki bizaleli malamu nde sikoyo évangéliste nayaki koteya bandeko na nga lere ateyi nga mbala liboso nayokama te ekota nga nayokama te ekota nga nakobeta mpe parti na ye wana mokolo mosusu te natiango kaka natiango kaka donc nde nazoloba boye so mpe video ekozwa kaka de video problème te mpo tozokende nango vraiment ti tokee kokóma na prison spirituelle oyo nazalaka tokóma nango vraiment wana eza na video mosusu bandeko na nga na makambo oyo ebandeki koleka na prison wana oyo nga nazalaka bandeko na ngai na évangéliste wana ye ndeko na ngai elanga évangéliste wana ayaka koteya nga lere ateyi nga na lere abandi na koteya nga yango wana bandeko lere ozoteya mutu teya mutu na bolingo koteya fo teya mutu lakisa ye bolingo façon ye ozoloba na ye ndeti ye ezolakisa bolingo moko boye eza vraiment bien makasi bandeko na nga évangéliste wana bona mate ateyaki nga qu'il faut kokendaka église kokende église pourquoi oyaka église te boyeboye nga nayebisi nga vraiment baéglise mana mona yango ndeti ngai ya na ngola naye koluka na nga mbongo dimanche wana bacamarade na nga nyonso totekaka na bango wana baconquérant na nga nyonso bakendaka église baclient na bango nyonso bakóma baclient na nga dimanche ata lundi mardi ti samedi nateki bien te dimanche nakoteka mbongo oyo ya semaine mobimba donc yango wana nga nakoyaka église te abi na nga ateki ngo akokaki koteya nga nde sikoyo natunaki ye papa oyo elateli natunaki ye papa oyo elateli mpo cousine na nga azosignale nga façon nalataki na devant évangéliste wana azosignale nga ke nazwa liputa nalandisa likolo natuni ye mbambongo abi ese nde nalati boye nasali lisumu abi natema se osali lisumu te nga abi bino mpe bapasteur boye nga nalingaka donc nde nalati na nga boye nasali na nga lisumu te abi te osali lisumu te wana nalataki cycliste apamba nalati cycliste na sengle nalati cycliste na sengle lere évangéliste yango aye lere évangéliste yango aye bolimbisi lere évangéliste yango aye ezalaki
cousine nanga zo signaler nga na tiela mba likolo nde nalati senge bongo na siki seza mabe na tiela mba likolo na koti na chambre na zui chemise na tie likolo ali yesko cousine nanga siko abaluki na sima évangéliste na azo signaler nga zwa liputa tia liputa nga siko na siliki nga bi non ngabi yo biyebisi nga ki azoya koteya nga siko ekomi so nalata natuni nga bi évangéliste nde nalati bo nalati mabe abi nanga te ma sœur olati mabe te olati bien ngana bi ngali nga ba pasteur aboy do nalati nanga bien abi olati bien ngabi ba pasteur mususu tuni babaka olati mabe eza do nalati nanga bien abi olati bien ma sœur eza na problème te na cousine nanga kamwaki ngabi na linga aboy na moyo pe amateya ekozala bien mbamuna tuni pe évangéliste ndeti nga na melana ama bien mibale na koka yango te moko kaka soki nazolia ou bien moi eza makasi na wenze ou bien moi eza makasi na wenze na omela mwa moko ese eza lisumu abi na masere eza lisumu te ngabi en tout cas évangéliste te yanga po yo penza na mona nanu ba pasteur aboye te na mona basali na nzamba boye te baza kaka eloko boye eza mabe masangi eza mabe eloko boye eza mabe nga na ese susu ngabi bongo miziki ya mokili eza mabe abi te masere eza mabe te eza mabe te ngabi en tout cas na cousine nanga akamwe po ya bande koloba nange eza mabe baote biso na église eza mabe nde sikoyo évangéliste na bandi koteya nga tuninga so na yamba yesu na bina yamba yesu ateyinga fo kendaka église mpe boyeboye nde esika siko na kondima nga na bi oza na raison mais nga mpenza nde natekaka badimanche mpo na ye église eza pasi sikoyo so na ye église doki koteka yango boye abi na nga masere yakaki église nzambe au pouvoir ngabi mena muna mpe mabe te koya koteka dimanche so ba église yango ezali lundi na mokuse toyokana ngai na cousine na nga na pasteur wana dimanche oyo abi na nga dimanche lobi okende église oteka te loba nga nzambe abenganga te abi kende église oteka te ngabi ya solo abi ngabi dimanche mpe anateka te abi wi oteka te ngabi na promettre ngabi soki ka nateki te dimanche nde na boy naza pe na marchandise ebele so na teki te na tiki koke dimanche na tiki koke teka dimanche na obanda kokende église abi ok na tie nzambe na ngai preuve pa abondeli abi tosimbani papa nzambe ateka te amen bandeko na nga nzambe ayokaka mabondeli tomikosa te namona ko anga makambo mbala liboso na vi namona ba miracle ya bongo nakenda koteka dimanche na oteka te so okutenika na mutu client namonaki yo te si na sombi papo ya marchandise oyo nazalaki naona pesa ndeti ya exemple ta mosusu na kooteka exemple na dimanche wana loko ezalaki journée dimanche papo ya marchandise naona kooteka ata ba 2000 mais nazo se trouver na maboko do naza kutu do nayebi te ata kutu $50 ekoki te ata 50 ekoki te ngambo na moni ke nazoteka te wenzi mouvement makasi nazomona na baklient na mosusu donc rien toyei kokoma 14 heures wana wenzi esilaka na bandeko na nga na fanda nakomi kolenga na bite nzambe azali do nzambe asepelaka te nde nayaka koteka dimanche ngai nalapi nakoya su koteka dimanche te funa kende do nayoki somo bandeko na nga bamona kaka mwa mbali mwa binga ade oza na biloko boye eloko boye ngai bien na nango oza na boye ok yaka apesanga liste ya biloko oyo naza na besoin ya 3 cartons ya whisky 50 cartons ya kodi biscuit moto andobenga bakodi 50 cartons basigarette na besoin ya 3 cartons boye na mutu moko ka bandeko na nga nateka biloko ya 2000 nateka 2000 na mutu moko bandeko nateka 2000 bon napesi kaka exemple par rapport ndenge na marchandise nazalaki nango do nateka oyo nakokaki koteka na journée mobimba na bato ndambu mosusu asombi ya 100 ya 150 boye kaka bongo bandeko na ngai
na sepeli nga bien nzambe asepelaka na ye. Mais entre temps avant nanu moto wana aya kosomba biloko nakomaki koloba nga moke na lapi nakoya su koteka dimanche te po seke lokwa nateki te prière ya paster wana esimbi. Mais le naye koteka bona bi nzambe asepelaka ne nde nateka dimanche. Nazongi na ndako nde nazongi na ndako nando sepela na yebisa cousine nga na bi omoni nzamba sepela nde nateka dimanche oyebi ke natekaki te ti 14h na bangi nakanisi ku nzamba sepela te nde nateka dimanche nzoka nde nzamba sepelaka na ye tala boyeboye parce évangéliste ye na poka bina maser oteki abi ajenaki asali jeune azobondela lali na mabele mpo nga nateka te. Bandeko na nga na bi évangéliste natekaki mpe te ti 14h mais mbongo na koteka na bato soki 10 nateke nango na mutu moko camion moko eyana epesi nga liste biloko bazali nango besoin nde nake tokende na dépôt nateki biloko na cousine na okuta ayaki te natekeli ye mpe bacarton biloko na ye. Ozomona bandeko na ngai ezalaka bongo nde évangéliste wana na mukuse ale achangeaki siko idée ayaki liboso na bonne cause ale zela bolimbisi alapres aregretaki ndenge elekelaki bongo alapres alobi na nga siko master olingi kaka koyekisi nga na bino ete évangéliste mambo teyaki nga nasepela nango makasi mpona koyebisa nga kende nalataka boye eza nango lisumu te nasepela nango makasi mpo bato balobaka eza lisumu kolata bacycliste apamba na sengle eza lisumu ok na mulunge oyo na mboka oyo boyeboye ndenge olobaki na nga bongo abina meme master soki ozoya église saint esprit ata bate yo te ata passe alobi te ke lateli oyo eza mabe mais saint esprit akoloba na oke ndenge olata eza mabe nga na bi saint esprit akoloba na nga bi mbala liboso bandeko na nga nayoka ke saint molimo santo alobaka na bato abi na nga saint esprit akoloba na yo ke olataka mabe nga bi bon saint esprit akoloba na nga nga bi saint esprit molimo santo alobaka na bato abi wi alobaka abi alobaka akoya koyebisa yo moko ata na sheba te yo bongo te do yo l'essentiel kendaka église ozosambela ozokende église ozosambela nde oka saint esprit abanda kosola na yo akoyebisa oke olataka mabe nga bia bon saint esprit asola na bato abi abi ndeti nga wana bina ndeti nga na sola na saint esprit wana évangéliste abi ndeti nga na sola na saint esprit nga na bia bon na kamo ke kote nga saint esprit asola na mutu ok nga na bisola nde abi na sola na ye nga bi ok mais yebisa ye bo yo kasko point nécessaire eza nga bi lokwa yo sola na saint esprit yebisa ye ke ngai nazokotisa visa nazokende poto le nazokende poto na mboka oyo nga na yele nanga ba commerce nayaki na mambo okenda ba église te mais yebisa saint esprit lokola yo sola na saint esprit yebisa saint esprit ke ngai nazokende poto naokota visa nakende poto le nazokende poto so nakomi na poto na ndosaka de lundi à vendredi samedi na pe mi dimanche na ke église abia solo maser nga na bia solo yebisa saint esprit nde wana nde alobi ok to simbana évangéliste na simba nga na maboko asala prière moko alobi nzambe mona mwana na yo oh seigneur nzambe oyo autiliza pe ba pasteur atale moto po makambo asalaka na obeta mpeka awa po na bongsa yango kutu po na yebisa bino ke ba pasteur mususu o batambwa na obanga nzambe te oyo bayaki na musala nzambe po na lukoso ya mbongo to po na intérêt moko boye bayaki pa nzambe mais leri yo omipesi mobimba aobondela po na yo nzambe autiliza bango lokwa bakorbo po na biso passé wana évangéliste wana akoma évangéliste munene na Luanda kuna pardon akoma pasteur munene na bakombo na bango bamataka na yebite lelo so akoma nani so na moni pe bona oyeba na ngai te ka ndeko na mutayebisa ngai akoma kutu ayebo su te boye ok sikoyo évangéliste wana ayebisi nga lobi na nga asimbanga abondela binzambe atuneki nga question moko abi master bongo soki liwa eyeli yo lelo osuka wapi
lelo so liwo yeli yo ndenge oza boye olinga kokende kosambela te so liwo yeli yo siko okende na lifelo nga bititititi yebisa nzambe a permettre te na kufa avant que nga na banda kosambela a permettre te na kufa avant que na banda kosambela po nga na ninga alola na yebisa nga bi nauka na lifelo kuna moto nga na oke ezika te nga na ninga alola évangéliste yebisa nzambe asunga ngai yebisa nzambe asunga ngai na kufa lelo te poso na kufi lelo na oriske na kende lifelo nde na moni nde tosoli na ndenge otei nga kifo kokenda ke église nde molimo santo akoloba na nga so nalataka mabe na masanga molimo santo akoloba na nga ke masanga eza mabe eloko aloba na nga yango wana mais yebisa ye apermettre te ke nakufa avant nakende poto soki nakokufa nakende deja poto poso nde anake poto kuna le na okufa kuna nakobanda le na banda osambela so nakufi kuna na okende na nga na lola makambo nayebisaka ye yango wana me kaka nde na nakete nakende nakufa te so nakende na banda osambela nde nakokende na lola asimbanga adeklara maloba abondela binzambe mona ye alobi kopermettre te akufa bozoyoka bandeko nanga nzambo aza malamu asaka ba circonstance moko liboso na biso soki mabe ezoyela biso yango na nzambe ana ayeba biso na via masumu ayebaki biso ayebaki ke oyo aza yanga epi abongiselaki biso deya baprojet deja nayebaki te nzoka nzambe ayebi nga epi aza na projet epa na nga nayebaki yango te asimbanga alobi ke nzambe kopermettre te akufa sikoyo amona na alobi ke aokende poto so ake poto abandi kosambela kuna yango wana alingi te akufa sikoyo yango wana soki alingi akufa longola liwa liboso na ye bandeko ndenge azosambela bongo asambeli ndenge wana esili nango mpe eleki nango alapres elekaki ekokaki koleka mission na ye oyo ye ayaki pembeni na nga ndenge amona comprendre nango lelo esilaki leya wana alabandi sikoyo koanvie mbongo oyo nga nazalaki nango ayebisaka nga aza na fiancé ndenge abetela biso akomobaki aza na fiancé te nga bikoma nde elekaki ekokaki koleka ndeko moko abenga bi ade oza na chance na église na biso kutu basi bakomokendekende kuna po évangéliste mo aye kuna aza kitoko aza boye ya jeune boye basi bazokekende abala bango me alingi bango te alingi ka ayonga alingi nga na ndenge otala akabelaki nga soki $300 le wana na bosani akabeli nga $300 nayebisa ye vi na yo wana nga évangéliste ayi koyebisa nga ke Saint-Esprit asoli na Saint-Esprit wana ye abi wana deya makambo oyo nabete bino seleki aye wana abi masele una alali te molimo santo asoli na nga makambo na yo asoli na yo makambo nango abandi koyebisa nga makambo molimo santo asoli ne mpo na nga natali nga non oyo bayebisi yo mpa moto abi te bayebisi nga te wana ezali deya mbokana na rumea na mbokana nasala presque ba 4 ans nasala deya ba 4 ans na mbokana donc vi na nga mpenza ezalaki ke na mboka wana ba 4 ans no babona wumelaka na wumela na bata ba 2 ans et demi na mboka wana ba 3 ans donc ezalaki vi na nga na pasa yango wana donc bato bayebi nga bayebi makambo na nga vraiment donc c'est ça taka ba village ba mboka nde za ba mboka moke boye ozomona nde esika siko évangéliste ayi koloba ke ayebisinga nzambe molimo santo ayebisinga ke yo boye obanda koteka place boye ozalaki boye ozalaka na camarade moko to boye camarade yana kenda poto ozalaki boye ozalaki pe na copain moko boye akenda poto me bokabwanaki avant ke poto bokabwanaki na bino olinga isu yete boye ngabi molimo santo akoyebisa makambo nyonso abi oui ayebisinga ndenge wana epuis ayebisinga mpe lisusu kokende poto te mpo abongiseli oyo mobali moko pembeni akobala yo abongiseli oyo mobali moko pembeni akobala yo nga nabi ngabi non nga na okende nga si nalaki molimo santu le na oke poto na banda osambela sikoyo aloba na asu na oke poto te boye ndeni ekoleka nango wana nde apres 2 jours kaka nakende na nzela moto abenga azoyebisa nga ke bakabeli so $300 po ye ayebisa ye vi na ngai esika sikoyo nabayaki su makambo osambela bandeko na nga nabayaki susu kosambela vraiment na bi non
non non no bando kende so église te po baza besro moto ekote yanga maloba kitoko abina ke molimo santo sola na batu so na bandi ko ke église molimo santo ebisanga na tika masanga na bongzela teli bo siko yo na kasusa iko pesa mbo na sanga bi pardon nga na lembongo na ekoloba te nga na lembongo na isoko lobi e sala mabe lobi na nga na yebisa ota pesa nga mbongo opo na yebisa ote yesko akanisa ki nouvelle kitoko azo yebisa nga abina nga bonga maka de jours okoma soki mama pasteur soki nini ozomona ayebisi nga ndenge wana abina nga bonga maka deja abina nga bonga maka deja po ozokoma mwasa mosai na nzambe bongisi elate na yo tika kolata biloko olataka wana bobonga bi non ata so na ngai nalinga ye na ati asali na kolinga ye te abina mwa mosa bani kobondela nga bi chance eyeli yo nga na sinali yo mpo bonga nga bi te mpo na nini ye aye kokosa nga ke nzambe moto alobi ne makambo wana nga jamais nakoki kobala mosai na nzambe ye escroc aza escroc nayebisi bato nga na bi nayebisi mwa mwasi na nga bi aza escroc na obala na kolinga ye te oyo ata kutu libala yango non oyo eza très dangereux yo nalinga nanga bato baeglise te nalinga bato basambelaka te mpo baza bato lukuta omoni ke nazaka na nga na raison bandeko na nga leri mbala moko na ye nayebisi cousine nango ayaki na ye bando asambela kuna ye moko alobi na nga yango na bandai kolinga na yebisa opo akoma kolandala na nga kaka atuna nga fond na yo oza na combien fond na yo nayebisaki na yebi na ngai te yebisa nga fond ndeko na yo aza na fond combien capital na ye ndenge atekaka bongo atekaka azala na fond ya combien abinde namoni kaka ke eza nini ngai asala nini nga na bitala aye kokosa nga kena ke poto te mobali moko alinga bala nga nzambe abongisi nga alobi nzambe alobi na ye nde après wana lera ye na banda koyebisa ye nga na bi lokola eza ndeko wana alobaki na nga ke alembongo naloba te nayebisi ye kaka na bi ke nga nalingi yo pembeni na nga te mpo na ye kocomprendre ke bozalaka besko una ndenge nini na ndenge nini nga bi nalingi te naboya kaka na silika mona nga vraiment ke kanda mona siliki makasa comprendre te na silika nini eleka nango bandeko na nga sikoyo na spiritualité lo nini yaki koleka kaka mikolo wana bandeko na nga kaka mikolo wana eleka mikolo mingi te na ndako na biso tozalaki wana courant ekatanaki lunda biso tozalaki ezalaki lunda moko te ezala ba courant eza te courant ezalaki vie kitoko ezalaki vraiment lokwa ka donc bien lokwa kutu ka capital ezalaki vraiment bien tozalaki na courant kuna siko courant ekati ampoule ezikaki na salon na biso ampoule ezikaki bandeko to bandeko tela mwinda ya télévision mwinda ya TV totiki TV ya kopela po totalela mwinda wana siko na ndaku tozofanda na camarade moko tozofanda na camarade moko nga chambre boye yazaki na chambre mususu nga pe chambre mususu toutiliser salon moko mutu na mutu na chambre na ye nde siko nga nalalaki na chambre nde ezalaki nalali na nga na chambre wana mais nazwaki na opongi te sikoyo ye atikalaki na salon azotala TV epuis na senti ndeti aire epusani ekomaki ba 21h ezalaki 21h na bosa na aire wana te par rapport na vie tozalaki nango kuna 21h ezalaki mpe aire epusani ba 21h mpe tozalaka si tokoti tolala sikoyo nga siko naoyoka kimia nakanisi ye salali nakanisi siko kamande na salali na bina telema nakende koboma nake kokanga tele nake kanga tele kotikala boye te esalaka butu mobimba bandeko na nga kotelema kaka na telemi lokola bambeto na biso ezalaki totiaka bamousse na se bolala na bino kala bamousse na se bongo sikoyo le na telemi sikoyo na salon na biso totiaka na chambre wana na se sikoyo totiaka natiaka kapo moko ya noir
ezalaki lokola basaki ya poubele ya noir wana totia yango na se wana ale totia sikoyo musi totia likolo sikoyo na salon na biso totiaki moquette ya bleu totiaki moquette ya bleu na salon ya fleur ya bleu sikoyo na porte ya chambre ekaboli chassé wana ya noir na salon ezalaki moquette ya bleu donc ekaboni na porte ya chambre wana bandeko na nga nazobima na chambre mpona ke kokanga tele kobima nazobima boye bandeko namona nga siko nazoyeba te mbala liboso namona nyoka modele wana mpo nga nazoyeba leri ko na biso azalaki na bilanga moto okeba bilanga koko so babomi nyoka na nzela azalaki munene vraiment mona munene nyoka mo akufi batutaki na camion munene ezalaki vraiment munene sikoyo le nazomona nyoka wana nazoya natie lokolo na nyata lokolo ebloke likolo bandeko nzambe azali tosakana na nzambe te abatela biso banda avant toyeba ye na mojindo avant toyeba ye nzambe abatelaki nazobima na chambre namoni nyama doki chassé ya poubelle wana ezalaki mwindu na parti wana mosusu ezalaki bleu na salon bleu sikoyo nyama wana nyoka wana atandami sikoyo kote ya bleu bandeko nanga soki azalaki kote ya mwindu peut-être na ngai namona ye te mais atelemi sikoyo akale chambre mutu na ye mopanzi televizio ezalaki kisuka na ye kote oyo donc akale sikoyo chambre mulai ya nyoka na ezalaki mulai kaka ya mezi ya porte ya chambre wana donc akale chambre wana mutu na ye kota télévision kisuka na ye kote oto banda iresho ezalaki totiaka basani babiloko nazonga mwa moke nsima mikolo wana bandeko na ngai soki tozali na babidon totiaka bamai oyo ya jaune wana so nazozwa mai na bidon ezalaki vision me nga na bandaki koyeba te donc so nazozwa mai na vision naomona lokola nyoka abimi twa na susu muki monga na bi naomona ndeti mokomsu bamai oyo babidon oyo nyoka moka kookota awa nyoka moka kookota na mai oyo siko pourkui na ndao babo mpo kala koko na biso na bilanga azwi mai boye nzoka nyoka azalaki na kati ya eloko batiaka mai wana nyoka azalaki na kati wana lokola nyoka azalaki na kati andeka te mai nyoka siko abimi atambola koko na biso na nzoto abwaka mai aganga siko image wana ezoyelanga ke nyoka kozala na bidon oyo ya mai na ndenge koyebisa se mwa mwasi tozalaki ne me wana kutu tan nyonso nafanda na balundana namona nyoka te na entourage na nga mpe nayoka te moto alobaki amoni nyoka surtout na mboka na biso tozalaki wana bandeko na ngai namona mbala moko eloko nini eyaki koleka nazobimaka na porte ya chambre boye lokolo na nga ekangami siko lokolo na nga ebloke mpona katia lokolo boye lokolo ebloke likolo etikali boye likolo bamo funa tala pourquoi likolo boyi kokita natala boye nyama wana atandama boye azalaki mwindu lokola azalaki mwindu ka lokola kiti oyo nafandeli epuis azongala kongala ne ezalaki lokola omoni bakaseti audio basingana ezalaka ya mwindu wana textuellement aza kongala ndenge wana nyoka wana azongala makasi bamosi kolenga na tete lokolo boye natalinga bi naomona sikoyo mutu na ye ndenge ezalaki nde na lokolo nange ekangami bamona bi natala sikoyo pourkui lokolo nange boyi kokita etelemi likolo nde na se na lokolo nanga namoni nyoka wana ya mwindu nde mamona lobi oyo nyama nini leka na lobi oyo nyama nini nyoka benda mokila ne alingami mbamo kaka efe abendi mokila ndenge azolingama na vitesse na gangi eza nyoka mbala moko camarade nanga azalaki wana atelemaki kota basani wana nga nayebaki te nzoka azokolongola azobongisaka ya place tolambelaka wana nde mbala moko lenga bi nyama ni ya tuni nini mbona gangi eza nyoka nga na ye tokenda towela porti tokwei na porti
to telema to bandi ko kima to zo ganga wana ba 21 batu si balali to ndu gange nyoka batu ba bimi nanya kufi ote nyoka bando finga biso ba zairensi ba lemba bozo lamsa batu na pongi bo déranger batu na pongi likola nyoka ba zairensi bazaka kaka boye nyoka ka pamba yango bozo ganga boye po bomoni nyoka boye ba lobi wana nde après on a ici tata lupangu na biso lokwa nazaki vraiment kokipe tata lupangu wana ata soki bana ne babeli na opesa bango mbongo bakezwa traitement na ndo opesa bango biloko akolia donc en tout cas tata lupangu wana azalaki vraiment nini na bande kozwa bango mpenza lokwa famille nanga nde na ici tata lupangu wana nga na bitala omoni nga soki na moni ebemba nyoka wana te ngai na okota suna ndako te na isi nga soki na moni ebemba nyoka na te na obima naza posa na moni ebemba nyoka ba mwa lobi na nga tia de non zela omona ebemba nyoka na abengi mwana mbala jeune garçon to kota tu nga zaki kote ni nga bia zaki na salon mutu na ezaki kote ni nga bi kota télévision mais alingamaki abi ok bakota wana na mwana bandeko nanga non leka bakoti wana biso na kamani wana to olenga ka libanda ngasko na olenga bilamba na ngeza kuna ba marchandise eza kuna na osuka wapi nyoka na kotanga na valise na osuka wapi ata na zwi batu na futa mbo bando trier bilamba na ba pupula nzambe nanga nyoka na okota wapi be nazaki kaka kobanga na mona kaka papa wana abima abeta krimo ko bandeko nanga mboka mobimbe wana abeta krimo ko abeleli soki nini nanga lobaki na kichoko ba choko mboka ba choko baye ebele wana bakomi kichoko etoki wana nyoka wana ebemba nyoka elali wana papa na bimisi nyoka wana ate wana donc batu baye bazokoloba na kichoko bazoloba na nyoka na makambo so balobi ba nyoka na basilisi baye koloba nanga batuni biso mibale batuni nani yango entre bino mibale amona ki nyoka wana ngana bingai so na lobi ka bon batu bakomota omona kale tozaki le tozokola so omoni ta musu ndundu to kunde ebembe zoleka soki bakunde bembe biloko wana ozwi otie obwaki botie soki ndeni na wana bazotia bon pupu bazopupula bazoloba na mnona bona oyoka te melo bazotiaka bazotia basoki pupu na tolo na bango bazotianga bongo natelemika na komi lokwa azoba tala bato bazoya bazolobaka na nyoka na bazoya pe bazoloba nanga bazoloba na nyoka bazoloba nanga bandeko nanga nayebi likambo te na ye lokola zoba suka nango siko na bengi mwana mokolo lupangu na biso na bengi nga bato pourquoi baosala nga boye po ni bazosala boye nga na moni nyoka fale kutu mpona ni bazosala nga boye mpona moni nyoka wana bazoloba na nyoka makambo baoloba na nga pe nini ndi mama bio totia de nzambe mokili pardon yo nayebisa bino bandeko na nga soki mutu oyo ndenga monaka en tout cas parmi bato oyo bazala na besprit de mort nga aza pe parmi bato ya liboso wana po besprit de mort na vie non kobandaka nzambe ya sorti na sorti donc wana esprit de mort ya liboso na vivra abilanga bitia depose okufa ngabi nga nazokufa ngami nyoka swinga ta bato baotia bongo po lero yo kaka okufa yo ndo kufa ekende pa na bango te po bango bakufa te yo ka moto okufa ngabi me nyoka swinga ite ndenge nini nakufa nde mwana mokolo panga bandolo bananga tia de ezali nyoka oyo mutu nyonso amonaka nyoka na azaka na dele ya 1 mois na mokili bandeko na nga bapesa nga 1 mois na mokili na mboka wana babi mwana na binanga mutu nyonso amonaka nyoka wana asalaka 1 mois donc avant 1 mois ekoka fa kufa
Gabi pona nini fa kufa. Abi po nyoka na bamona ka ete tati ade. Bamona ka ete nyoka na so omoni okokufa. Et puis nyoka na soka suyo mbala moka vene asotaka. Pole bazo tunisa kindeni. Batusko oyo kaka baloba babenga biso bazo babogangi boleli. Pona likola nyoka bangwana ka bakomolenga. Bandi ko tuna explication za kindeni za indeni. Là nazo expliquer to kweki na porte ba osimba mutu. Bokoyeki mais asotaka. Nyoka ne fala sotele bino. Asotaka landara nyoka na soko kimi asotele o asuyo. Babi asotaka nyoka wana. Aza nyoka moko ya mabe makasi. Et puis soko moni ye ata babomi ye mais yeba ke yo un mois eleke bele ozoko kufa. Po mutu nyoso oya monaka nyoka wana c'est que délai na ye ya kokufa ekomi pembeni. Oh, le nalandaki frère mandeko oyo akufaka oyo ser na biso akenda kosambela pona ye wana wa akufaka comme les Guy Mario je crois Guy Mario oyo akufaka mwasi na lobaka le mwasi na zobake ba moni nyoka ya mwindu ngana lobaki nyoka na mwindu o ngana monaki dofu basambela makasi eza elembo ya mutu wako umena tena mukila kokufa nde ngai esalamaki nde ngwana ke batu nyonso balobi ke na kokufa donc un mois ekokoka te donc na katikati ya un mois naka na okufa yango baosala bongo nde après bayekoyebisanga babi ke bango kuna monaka wana yo esikanga bitia de biso na mboka na biso awa soki mutu akutani na nyoka wana bakotisaka ye kikumbi bakote kikumbi ana fa sala un mois na kikumbi wana babando sala ye ba cérémonie po balongola esprit de mort balongola liwa po akufa te ale un mois soki koki abimi tosala ka feti ya munene pona mutu alinga kokufa akufi lisusu te abiki siko yo loko oza mutamboka na biso te moyeba sala yo makambo wana ezate yango moni batu wana bazoloba ke do liwaka ke ezalaka apana yo do esprit de mort na yo moko kufa kaka ezate ke bango bakufa yango bazokomi longola na nini wana pe baoloba pe na nyoka na bompo nyoka na aza nyoka mabe ngabi oke babi akota na ndaku pamba te so akoti na ndaku yango yo ondeko na lobi o bamoni nyoka awa ya mwindu ndeko na nga bobondela makasi pona ndeko wana bobondela po molimo na esi bazwi yango azokufa kala mingi te donc ndenge ezalaki nga bandeko na mboka wana nasi elongola situation na nga nasi elongola bango nzambe na biso te aza nzambo aza likolo na nyonso aza mayele koleka do bango bayebi ke mutu amona nyoka wana asala un mois ta kufaka me ngai bandeko na ndeko na bino na koma kiso na oleka na nzela babimi bachoko babimi baotala ye wana o mona inga te bazolakisa ye mutu azokufaka mingi to mwa bayoka mawe mwana kitoko boye akufaka boye mwana kitoko boye aza nano mpe elenge akufaka boye mwana oyoka baonka komona bayoka yoke nga manali na oleka na ngaka ngaso nazokama ngabi obuna okufela nina nokufela nina ibo nina ona ni akufela na bondela na nga pete bandeko na nga ide kutu te ko na bondela et puis ya ata na bondela kinga na yebaki na nga te ke balongola ke esprit de mort na yebaki na nga te esprit de mort babimisa yango na yebaki na nga te donc nazokaka bato babanga na okufa antoka na bondela ye na nga pete nazwi na ndomona bango lokwa baloba mamu ezanga mutu na makolo nyoka swinga te komana ke kokufa na yebaki makambo spirituel te bandeko na nga nde eyaki koleka nde ngwana ya koleka bongo donc yangwana na ko continuer je crois moi minute pusani na ko continuer siko eloko nini oyo ezalaki ndenge nini naki koyeba makambo nini elekaki donc na mukuse ezalaki ke donc tangu ngai na bayebisi na Kinshasa kuna bayebisi ke ngai nazokende poto lenga na kende Kinshasa donc ezalaki na koko na biso abota mama na biso azalaki
mutu oyo akotaka likelemba na ye nayebi te likelemba so ya ndeni me akotaka likelemba ekomaki mpe tourne ye mpe fa apesa bato apesaki bato akokaki kopesa na bato nyonso atikala ye na mutu moko mpo apesa nde na bato nyonso wana sikoyo fa apesa bana na ye moko ezalaki fa apesa bana na ye moko apesaki bamama aliaki bana na ye moko ye moko abotaki ala presque etikalaki mutu moko mpo apesa nde sikoyo atunaki wana nzambe arevele ngango après mais nazobetela bino nka lokwa na beti bona obeta nka nzambe akorevele ngango après de na video oyo na osala nsima na koexplike makambo nini ndenge nini na prison spirituelle nazalaki makambo nini na ndenge komona donc koko na biso bandeko na nga lere azwaki ngai lere etikala mutu moko fo apesa na likelemba wana nde sikoyo etunaki bango eske nakopesa mpe ata koko na nga bango balobi koko wana fo azala koko moko sa azala mwa age moko abia kola mwana moke te fo azala fo akola epuis fo azala mpe mutu moko position moko ya bien soit atangi baklasse ya minene soit aza na mwa mbongo moko fo azala ma mutu moko monene mais okopia biso te kaka koko moko normal bongo maoyo alobi te naopesa bino mama ngandi mbandeko na nga na obetela bino nde nini nayaki nzambe ependako te nzambe na biso te alobaka ayebisi bango abi nazopesa bino mama ngandi bango siko balobi yo ozopesa biso ye aza nanu age ni lere apesi age babi aza nanu moke epuis aza nani na mokili azosala nini yebisi bango ke awutaki lunda ayaki na mbongwe la awuta elunda ayaki na mbongo bandeko mokili eza makambo batuni ese mbongo ayaki nango asombi lupango asombi bamituka asombi boye yebi te asombi na eloko te asombi lupango te me azalaki mpe ana mbongo ozosanti mbongo bon babi te fale kutu toyoka ke lere aye asombi lupango asombi bakamion wana nde tolingai tozwa ye bandeko na nga do eza na bato mosusu nzoka bakufa kaka mpo asombi lupango akufa kaka mpo akomi mutu munene babi soki eza kutuki asisi baklasse moko ya minene atangi bauniversité asisi epuis azwi mosala bien wana nde opesi tala mungu na satana wana nde opesi biso ye mais po wana awuti lunda ye asombi nini mbongo nini ayaki nango olobi mbongo abiteki mpe na mbongo abie malgré asombi ne lupango te mais babi te esimba te mba moko ekoyebisa bango kutu nayoki mpe sango azokende poto ayebisi bango kutu nayoki mpe sango azokende poto babi bon azokende poto bango babi ok lokola azokende poto se wana nde bien po ndenge akokende poto bongo akoma na valeur so na ake poto te aza no na valeur te bandeko na nga yo ozolanda nga ta mosusu le ozalaki na Kinshasa ozalaki na bitumba te le ozalaki na Ngolo ozalaki na bitumba te le ozalaki na Congo Brazzaville ozalaki na bitumba te mais le ka yo ya poto esika bitumba ebotela o makambo nga nakutana nango makambo nga nakutana nango na monde ya ténèbre balobi ke lokola azokende poto soki ake poto nde akoma na valeur mais pesa biso deja ye tozwa ye deja comme ça mokolo akende poto tozala na facilité oboma ye ndeko na nga soki bazwi molimo na yo te bake nango te mpo babomo eza pasi fo avant baboma mutu fo babanda na kozwa molimo na ye bazwi molimo na yo babomi yo na spiritualité nde mpe na physique boye okokufa likambo nga na kolobela sikoyo na bavideo oyo yango ozomona fo babomona na spiritualité après nde babomonaki bomoto boye so bango bayebisi koko na biso babi pesa biso ye nde nayebisaki bino bamonde ya ténèbre eza gouvernement mobimba eza lokwa gouvernement mobimba bandeko na nga baza na bachef bamaître na bango banani bazali so oyo alobaki na ye pesa biso ye nayebi te eza kaka maître na bango kaje kwa ezaka maître na bango pesa biso ye comme ça tomizwila deja molimo na ye so deja tomizwili ye
pona mukoto kaka akoma na poto to boma na facilité to boma na facilité nde esika bazwa kisiko molimo nanga ozomona esika siko bazwa kisiko molimo nanga bake nango so ngale na tikala kiwana na yeba kiteke molimo nanga si bazwi yango donc indirectement na komi ndamba moko na esprit de mort bakangi nga na molimo bazozela kaka siko mukona okende poto le na komande na poto po baboma nga bandeko nanga bazozela so na komi na poto bongo baboma ngai nzokande mutu oyo bazozwa wana ezalaki nini sa sali pe promesse na nzamba mpungutu lendo ke mukolo nga na oke poto na obanda kosambela bomoni coïncidence esalaki le wana coïncidence esalaki bongo mutu oyo bango balobi ke mukolo okende poto biso nde tokoboma ye tozozwaka molimo ne mukolo oke poto tokoboma ye nzokande mutu wana sasali déjà promesse na nzambe ke mukolo ke poto na ndo sambela nzokande mutu wana ezaki na mosali na nzambe moko alekaki wana adeklaraki maloba ke nzambe apermettre te ke nakufa ozomona sikoyo eloko ezalaki wana ozomona yango na bandeko nanga to respectaka basali na nzambe donc mosali na nzambe tozolobela oyo te ya faux oyo te ya nini po wana baza ya nzambe te so mutu azoteya yo parole penza respecte po parole ebikisaka makambo ateyaki nga esalike nga napesa promesse nde adeklare mpo maloba yango nde esalaki na mondi na bango nzambe lokola ye nde akontrolaka nyonso asalaki ke babi te tozela ye ka mokolo oke poto bongo toboma ye akoma na valele akoma na poto sikoyo nge sika nazalaki nayebaki te komona sikoyo nyoka wana nyoka na sikole na monaki ye donc ezoko annonce ke ngai liwa na nga kala mingi te ezoko annonce ke liwa na nga kala mingi te ezoko annonce ke nga naza déjà na liste ya bato bakokufa ozomona siko bango kuna na mboka bachoko bayebaki yango ke nyoka o so muta moni ye bango pona bango bayebi ke un mois kokufa ngai adeli na otambwa na nzaba baota ye wana akufa ka mingi te mawa mona kitoko azokende ka boye mona kitoko azokufa ka boye bazoyokela nga mawa un mois pe koki bakomi kokamwa oh akufi te un mois koki akufi te deux mois koki akufi te bazokamba me ye yo ti faki akufa me ndeni akufaka te nga mpe abone sante nakendaka ka mosala na nga wana nasambelaka mpe te nasambelaka mpe te promesse napesaki mpa nzambe promesse wana nde protegeaki nga bandeko na nga promesse eprotegeaka yango yo oza na bitumba oza na makambo mo boye baprojet loba nzambe nga vraiment soko osaleli nga boye nosalela o so osaleli nga boye nosala boye donc promesse oyo nga napesaki nzambe yango eprotegeaki nga donc bato oyo balobaki na okufa dans un mois mpo namoni nyoka wana mais bayebaki te ke ndoko nzambe mpungutu lendo aza likolo ya baje na bango basalaka wana ya banyoka wana donc elakisaki esprit de mort ya makasi oyo mpoyaki mutu azokufa vraiment sikoyo nyoka wana mpe akokaki koswa ngai te mpo na monde ya ténèbre pardon na monde spirituel babomaki ngai te yango nyoka moya swanga eza te bandeko nyoka moya swanga eza te mpo na monde spirituel babomi ngai te nde nini sikoyo nyoka yo swanga na kufa non il faut baboma nga no na monde spirituel sikoyo na monde spirituel bazwi nga me babomi ngai te nyoka sikoyo oliaka ye na moni yango me nakufi aswi nga te po balobi nde tosotaki bongo ya leku nalobi alingamaki bato alingamaki doki
nyoka na avant sofa lingama nano ale twa asotele yo bandeko mambo nga na monaki yango wana to na obete bino suite nango je crois lobi eloko nini eyaki koleka do yango na ninga naloba ke komona nyoka ya mwindu eza esprit de mort ata sui yo te ondeko na yo mutu mo amoni nyoka ya mwindu bobimisa esprit de mort na ka mosusu bobanda nde kobimisa esprit de mort na obeta yango mikolo ezoya kobimisa esprit de mort eza différent mambo nga na okutana nango ezopesa nga mayele kobimisa esprit de mort eza différent na kolanda molimo ya mutu mutu osi bazwi molimo na ye bake nango deja ata na babomi ete deja yozo bimisa esprit de mort landa nde molimo na ye récupérer yango molimo na ye ezongela ye tozosenga molimo na ye ezongela ye ozomona donc nga nazalaki na situation oyo mpenza ke il faut mpenza ezalaka molimo na nga oyo bakendaki nango ezongela nde ngai ezongela nde ngai ozomona donc nzambe aza na moko na moko donc nakokontinue yango donc lelo nasalika video moko oyo nakokontinue yango je crois lobi na osala video mosusu naotiela bino botala na oyo comme ça naotiela bino na lobi nde nayebisa bino ke ndenge bazwaka nga koko na biso apesaka nga nde esika koko na biso sikoyo omoni soki koko na biso lokola sikoyo yesa bazwi nga ya molimo na batie kuna ale sikoyo batie sikoyo koko na biso fa kota kati na nga po lere azokota kati na nga azotambola na nga partout nazokende azotambola na nga nde nayebisa bino esprit humain ya koko na biso ezalaki na nzoto na nga ebimaka nde nde nasalaka autodélivrance nde ebimaka ozomona ebimaka doki koko na biso sikoyo akotaki kati na nga esprit na ye wana ekotaki kati na nga a partir ya temps wana lia ye apesi nga ale nde sikoyo ye akotaki kati na nga mpona kokontole nyonso oyo nga nazosala kokontole nyonso oyo nga nazosala do nazalaki wana natekaka bien tout va bien, vie nangezo marché, ma camion bien, na koti visa, passeport, quelques jours na passeport, na koti visa quelques jours, et ça la taba une semaine na joie visa, na yapoto, et les kana kimia, nzokande, bango, mweba kanga poto nangeza kite, po bango ba yebi ke fois kende poto, po azala mutu munene bande konanga. Fois kende poto, fois za mutu munene nazaka contre, bato baloba akeo, koko na bino abokoli bino ye wana nde aliaki bino to mama na yo abokolaki ele azalaki mwana moke bongo lelo akoli ndaki kolia bakolia mutazei te bamona biso lokwa basoso na bango bataba na bango lero oza na mwana moke aolia te fo abokolo atangisa o baklasi lero okoma mutu munene nde ye wana soki alio nde aza na grade ya munene naoka somo ya ndeko moko boye azoyebisa biso ke mwana na ye do mwana mwasi moko boye mama moko boye ser moko naloba ser moko azoyebisa biso ke mwana na ye azotanga baklase ya minene akokoma médecin akokoma mutu munene boye azotanga ma baklase vraimen boye tosepeli mwana azotanga boye akoma mutu munene nkoka tosolaki ne botolala boye nzambe oyo révélé abike ndenge azana azotangisa baklase ya minene po ya lere akokoma lere osisa abimi fo ya docteur to avocat biloko moko bongo lere akokoma avocat nde esika sikoyo ye akopesa ye azotangisa ye po ayebi ke lere akokoma avocat lere akopesa aza na grade munene na mondi na bango bandeko bokoki koimagine makambo mama o aboti mwana ya azobundana mpona minerva la mwana nasoyebisa bino mamba vrai azobundana boye mpona kofutela mwana minerval mwana na akoma mutu munene akoma docteur akoma avocat mais nzoka nde nzambe alobi azotangisa ye mpo lere akoma avocat awumela te akolia ye
akolia mwana wana naokaki pasi na motema ata yo ozofuta mbongo me mwana na azotanga azosouffrir mpo lobi laka bandaka mosanza mabi pas même 2 ans na mosala na mama na oleka ye aolia ye bandeko na nga mpe na bondelanga binzambe avant 2 ans neko avant mwana na 6 ans na baklasse ne fa detete ki ye nani o mama na ye azali mpe mwana na abanda siko kosambela mpo akoka ye te mpo mpasi mwana na azomona ye azomona ngo te ye azopesa bambonga minerva mpo akolisa ye mpo lobi alia ye yo nazala contre bato balobaka koko na bino abokoli bino asali bino bolamu ebele ye wana kaka bokomisi yo ndoki nazala contre bato wana soki azalaki ndoki mbe alinga olia biso le tozalaki bana mike alia biso le tozalaki bana mike akozwa nini bato wana balingaka bato ya bana mike te ya bana mike eza na niveau nango na ndenge nango baliaka mpe bana mike balia mpe bana mike na makamu na bango bazwa surtout la majorité balia bana mike mpona kozwa force na bango mpo bazwa force mpo makila bana na mike esala lokola epesa bango makasi na nzoto ozomona mais en réalité bana posa bakolisa bato bazala mayele batanga baklasse ya minene mpo na mondi na bango akozwa prime akokoma mutu munene mpo apesaki mpe mutu ya munene bozwaka te voyu oyo kaka mela ne masanga boye bapesa te ozomona donc nzambe azala na biso todeborde na minute na biso nzambe azala na biso vraiment tokontinue yango na video oyo ezoya kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.